mingi tolanda bomoko ya mboka na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de Mutuashi ko lega na ya dans site ya kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre. Ouais, bana poto bana monde entier, moi votre humble serviteur maestro Eurokano, le maître de la presse congolais. Tout ça on a ça devant. Nda kupena ya lo bebe mputa tout so na vina poli masuluka ya album na bango elumbe mabeta masola mbunda kwa. Taka misika mwa lelo. Ya poli za doya bana misiki lo te mutatongo na nula beta masola bana misiki na tinu lelo. Ça biso ne lumbe to na masola mbunda to so nini ya sika. Akwa porter ni so encore na ma musique ya mboko. Quand à moi on a toujours s'abonner massivement à votre chaîne Bomoko ya mboka, abonnez-vous massivement à notre chaîne Bomoko ya mboka ya Monde Makambudi. Je dis merci à mon patron. Et mon patron n'a pas été mon digital. La première fois que je Vicente Porte, la bière internationale. Mais parce que je n'avais pas envoyé ma idéologie toujours vers l'idéologie aussi la tête dit Eric Noué Salam Ambetali, tout cela va vivre, bête ma solandou le dit. Je tout ça, tout cela maman nous la mboka na biso. Bonjour. Bonjour, grand journaliste. Bon, moi, quand je suis là, je suis disque na bino. Informé pour tout le monde il y a le bébé, il y a poli, il y a bana pour tout le monde la nini ya sika. Ça va, biso to bombe la tout cas musique bien. Musique bien. Baïbi des accords qui chantent na masala na mokili. Quand basangani basala elo na bango, c'est que na moza danger. Donc il sera faux patron te. Il sera faux patron tout qui non malin mais vous expliquer bango ba comprendre qui est faux patron. Le problème est que tous les banzembo à rumba, ngana zucha ba rumba, le beso zucha ba munda, na ba générique. Ça la musique est quand nenge kubago pour tous les arabes. Mais le beso mingi yemi banzembo o yi akoyemba, wachi o ya yi, eza ba munda ba jara ba koyemba ba kimbunda. L'identité de yi akoyemba moi. Mais tout ça part mususu ngana zucha ba rumba, ba chanteur, bazali ba rumba. Nama ba surprise mususu ezali na ba rumba na ba santé bana pe ba bendaki ngana neki baba lutumba ka boyebi mingi za ba lutumba zaki abendi banda aya kotisi abeni madilo koto so moni ke nzimbo zo concorde fona ya imba na mo mutumba fa imba mabendi ça va biso to za bon non mokile goye ba album na bino titre na ngeza nini titre album eza elumbe GDG elumbe GDG on est moins titre alors bébé c'est GDG ma 4 album elumbe tu as combien de génériques et combien de rumba na 4 album moi ça va tout ça là bas nzembo belete l'album il y a 7 titres na 7 titres on a 3 rumba Dembonda na 2 génériques et ça l'union soit 7 vous m'a trouvé ça va nzembo belé te surtout on a fait nzembo on a belé zo bima tant so bato ba moi 3 4 ne banzembo susu gaspillage Japon on biso to ngi ke to zo ça album kala ba no ça album les arandé album les a que 4 chansons 3 chansons attends 2 chansons album single ezaka moko 5 millions biso to ça 7 titres mais d'ici là ba mais bon soit ba avant go ba clip ya fort patron na mbunda moko ba ki matata la mbunda to bengango ezali RDC lo makasi RDC c'est au sangi c'est 5 bikolo non so na mbunda moko bon jango kalate clip moko bon clip mi balé ya fort patron na mbunda kalate. Ouais, c'est bon, merci pour tout qui vit à sala beta ngamon na zadia d'accord na savoir faire avec. Viens me capter pour expliquer biso. Est-ce que date précise l'album ko bimeza? Ça va date l'album Mobimba et nous allons agir pour mais na mewa boza ndambu yambonda na rumba na générique moko na 3 bilo boza mo kalate na mewa boza mo kalate mais ça album moko continuité tina ba jeune de bozo sport no sotika.
C'est bon, merci Julie Zolozolo, on a pu sur le mot de place aux alliés. Tagayo, na robo ça n'a jamais Karine évolue au Tour Eiffel. Et est-ce que c'est surprise ça pour inviter Baptiste accompagner Bino, bien le featuring, ou bien béton Bino na Bino na nenga elumbe. Ça va nenga album mezana eza biso moko. Groupe yangana le beso biso moko na. Mais moi surprise ya ko bengi moto intervenir mais côté barumba ezali. Neti nani au Portugal yebana ali neti ngai boye. Ako bango menanja surprise. TV c'est peut-être ça comme il va moi bien pour mon surprise ça. TV za radio te bo so la ba moni mouton ba yebi mouton na ça va faire ya danger ça la pe maram ba yebi na ba maison na beta c'est important toujours là maison mais tout beta masonde ya lelo on va apprendre bon on va comprendre que pas zéro pe na beaucoup funga ba bagé ne lumbe tout be pas aux al tu ata baton bazate déjà lumbe que déjà faut pas tout ça makamo partout sur côté ba situation senti moi ben serait tout ça qui va tout se faire mais les problèmes moko ya que ça va na lobi mutu moko kaka po ba surprise déjà non ebele mais na faut pas toi mutu moko cha qui faut ça eboa et boilotin vient na peso moto si vous allez boilotin vous avez biso à parler on a parlé non madame non ya biso pena lembadi na biso moto e bwana on luko te vite osola ye boachi vocal to bokabol net na nzembo te na yembi ache vocal te boaza amuto ya cha vocal te awe boaza muto ya nene ya ka gekela ngala yi mais ta balle bali ko ndo kana ngi presque ba leki tu na wenge ndo kana bango bango tu na ba collègue ngana ba masanga ile ba ka kuna ndo kana bien mais moi ba surprise c'est belle nana ko za bona sali pe chanson la bengi grata kana bende ni ai ndeli vina achiva aza patron place azali na pesi bambo te bele watanambe ya yebi ndia sakina vile na yi pa bani kitantina wata please yepi akoda ngai je suis bien là surprise et bato la mission bazai bele ngai ngaza ngai te ba uchela ngai nzela boyike ebali wana ko koma tete ngaza nga partout sans frontières ata kutina wengeti ata libanda wenge na kobenda ko mutwaye atie bafa vient na gima ko de tendance albert tout na yo comme si kolongono na maison no longo na ere na pressé ngara yeba longo maison ezaka dia nini problème nini sala ke correct intantina ba bouton akite pena maison mais akeninzela mona lo bébé honorable na ngande na ngamungala bata chemin moko ezaka dia nini ngai na kena nzela moko te na lobeso ngai ke na mission na ngai et na mission na yi ngala dongana ndenge na ngai lobeso ba ngana ndenge na yi c'est matoko bendana tukutani to salimaka to sele lumbe ça est lumbe béché déchi mais quand on a le bon d'aller belé na nina ngapona problème te ki na wumé na sa winge combien 16 ans on se met ça 16 ans na groupe akoko longa te sala pe makamona ki quelque part fa sala na sala 16 ans na winge si on a besoin de mabete ko tu faut professionnel quand même a umele na mouvement vraiment pas c'est la mona qui ça va na minto il faut na ça pe chemin là na chaque banzembo na ngai za belé tamso kuna pocha eza mo pesa moto eza tamso chemo ko poser la souffrance la bambule belé mais toujours kola c'est vrai que carrière du coup bio na ngotnet ba fa patron so kunga na ngomite ngombe ba ngombe ni kanate ce que na ça faux patron eza nzembo résultat ya bato résultat ya bato faux patron est-ce que la maison ma voit chance tout temps et au chanzembo mais faut chrétien guiné qui doumou bisanga soki motema na yo ezaka polele et ça c'est faux chrétien comment faux chrétien que faux chrétien nzembo ya kora ya gintati na babuto bayimba na ba boîte partout na bangola bolele ça c'est moto banango olivier ba kade ba miel bayimba ba riche nzembo moko ba to sepana moto ya mona na 16 ans ezalika moko 16 na mona ça va mauvais souvenir na mona ndia ngwana na mito bozoka babuzo faut le kaba faux chrétien on a bomba na sanduku ya banzembo non victoire egintati na parole ala banzembo na ye na ndenge na ye on a kumaka mitu na sali faux patron na komi ngamoko na guitariste mélodie tout makambo to ya mona sala bokanga osepela ko egintati na soki lelo na monde ka ya musique ndoza osakana lo moko regleta na ngote ke eloko boya anandule na sala ke soki na yebaki ne na sala ya ngote
ça va ndule eloko ngana bana ndule ça que tant na bota maki na musique mingi mende il fallait pas nas attendre sur musicien so tam susu na kuma na ngata susu mutu moko na bureau moko na wa aussi comme ndule surtout ya biso Congo yana pas trop yana pas mingi mais so esindi osepeli so esindi oleli ya on a pas mingi bato bela bango nde bato asaka musique bo basali musique c'est ba identité musique za makambo bele yebana no bolo pourtant to yekola ka boulon ezaka pas cette guitare pour yekona ko danger beta ta ba 20 ans la guitare pour comme un bon grand guitariste je comprends ya mwana makambo c'est bele zo sa ba mission monsieur bele ya ko bana ko expliquer guitare musique ndenge za ndenge zo kende on a bato ba jeune bele ba funga makambo ça va pour ngana na guitare kaka fallait na sama kama musu fallait na za mission le mission ba lira ba tout ça ko na kintanti na lelo surtout la ba jeune frère na ba petit na yo ba beta guitare sauf le capena ba droite ba nzela au santana ni pena un esprit ya ko so yuza to mona ke na ko zo relève musique na biso guitare na biso ndenge ko zo ba to mususu au santana lelo ke pa ko zo mo relève ya guitare na moko kono ça va ngai problème na ngeza ke bon c'est la bonne monde na beti banzembo na zungisi musique Sophie j'ai bon na musique na zungisi na rumba na sali musique au demba na zungisi na biso to za ba congolais musique na biso za rumba to ko tsape musique mususu mais to ko tika rumba originalité na biso rumba na te ya mwana toujours comme on dit bato moko be bozang identité ça va ba chaîne ba belé mais moi et belé wana na zoka faut bazonga muta to mano ko la musique biso ko la musique to mona ba vie popolipo ba petit person ba vie manu ko to ba na mité toujours ka bango toujours kende pe leleli oyepe après sur son frère toujours kanga ba normal le banze ko mo betama ça na kati ya nzembo rumba solo betité rumba beta ni mais Sophie c'est ça c'est pour ça que travailler te ya guitariste là ka beta tout droit compamati sous ka le mutaini na chanteur a indi na c'est ba chanteur na ba aider bisoté ba aider ba jeune na faut muta travailler nzembo intro bandi Sophie ba jeune be na mo ba beta ba ngombe na obo monter mais ba sala ke ba koma ba musicien ba beta ba koma ba guitare ba guitariste te guitariste à son mais ba on sentir moi tel orchestre bon mon ka son moko na ba zubeta ba soli c'est moi santo ba son mais ok ba na ba talent et ba ko fanda ba orienter bango ba na ba beta guitare on so beta guitare mais guitare il fait un son ngo mutu so beta son son les danger non autant comme beta na bika bango nyonso ba bon na mona ka ba masa na ba beta quand ba beta bien ba travailler c'est bon merci beaucoup so ba bilelo ko regi ntantina ba bon souvenir to ba mauvais souvenir nous allons na maison mère to ki na ba mauvais souvenir na maison mère lo ni nous salama qui déranger mon esprit à ko regi ntantina na maison mère ça va partout na bezaka dola mopesa to le baka na béminité bon dola mo ezaki surtout on va mabe mais mauvais souvenir na le baka kamini ezaki na sala 16 ans na change momoko na le bango chaque fois mauvais souvenir ya you ya na maison na yango na 16 ans ok da yebi ko sala banzembo to banzembo ngeza ka danse so de parce que ba bon souvenir ya orchestre wana maison na izani na vie na so no vanobi a le groupe na boy ezaka pour na maison na yango le sala maka boy parce na bon souvenir na ngeza dike naza kinsanti na corps na beta na ngapa ponga na ota poto pa babozi mais na ibana kana no vma kombo ki ndaka ba makasi te mena kenda na beta ba mikile na beta ba le quattro ba ni mikile na ngeza ya maison mère de sote to so abike po na poto nde souvenir ya bien wana to sa po na kenda déjà poto na orchestre mususu mais la bon c'est belé ya maman moko na kota mouvement oyo kokota na kota kata na kota na otimi na kota mais na bela ka grave maintenant na beta ile moto ya maison mère mais o asimbaka ngai na hôpital tini na bimaka à part wana pe nde na kana mouvement nde nazaki mouvement ezaki te loko nde basala bato mosusu ntango mosusu bagange me ngai nano bayelanga te ke bagangela ngai benini banopesa mwa respect moko boye kosolola ata eloko ezaki ya kopesa me kosolola wana ezaki peke mwana mona lunga ndenga mabe te ke tobela na roi de la forêt place azali eye moko ayebi déjà ke na motu moko baproblème te nga talaka na sa 16 ans nazwa ta blâme te siki naza conduite na ngai na éducation na ngai
on a ma parents on a les bien mauvais souvenirs les a qui a monté mais bon là mon père est c'est bon, merci Poto, merci pour le temps pour disposer pour l'entendre la m'envoyer mettre maestro Eroka le toi encore qui tantine à Betty Soleil lumbe Betty Soleil maison là azo sabino ka bozela lumbe vers seulement ça mamba ko ka manga na yo na ka awa na yo ka masolo na yo ka banzi mo lebi ne ya le beba se préparer na vena se préparer ve ko c'est pas la Poto ni base la nini base la nini mais lumbe en plus na yo na savoir faire na yo ngana ebige tous dans les bons mais il faut assurer bango pour se simiter ngana ozonga na ba fait ba simina ngote pour nga maestro de la presse le maître na tatu te na bizela kaka nzembo ya mbonda ba générique za biso nana lo biso to ba kolo générique biso ne toleta ba malewa ba guitare na ngai nde beta ba malewa binisa mokilo banda ba susole makamo ebele to na ko bobosa na po générique boko za mbata vraiment ba générique biso beta na monate mais on va ça le jardin danger on to ça na lo biso mais nzembo wana faux patron na nzembo wana mbonda papi matalatala ça va makambo bana poto c'est bon quand vous avez c'est bon moi je dis merci na patron na ngai moi ngai digital Gilles Zolo un piso mote ka une évoluko to FL to na suka émission na biso na biki un artiste comme Venenga zana jamais kozanga bato pesa mote jamais kozanga bato remercier jamais kozanga bato ki basunga ka eta muta sunga ka faut reconnaissance vers via pesa mote asola apesa message ya suka poto na suka émission na ba oyaye mutazanga bato azati Ndazanga Batu azate venanga Bramo Vitima Timbo Rifat Ngoy soldat Jolie langa Ange Noir Veyo Asola na batete oyaye batu na basunga gai ça va o ya biso basunga biso to bosa na bangote eloba ve Valentin Vangos eloba masanga relé biko la femme et sœur yeko to na imbele faux patron na chiko se balanda bango mibale place bazaba na mikili na bosa mix souté Blaise Mavuz na Angola babashima na Paris bambote bele place bozali adios mo grosso na bosa ni souté maître Pichu Castro bazé bele bourgeois Sunda Deli Sunda Obed Yani Eric Kando leader bambote bele place bozali bele mais on attend on a dit que bato moko kati o basalaka moi je dis merci na bibliothèque na kati ote na ngana yebisa bato bofungola matoi bozela na meawa botala makamoni bosalama bopesa na raison nazo inspiré neti nzambe azopesa makambo moko moyini kono so boki nzembo wana bokamona yebite so bokokata partout moi moke des chanteurs basala binongo te po meza na TV bakunga bakalinga ouais c'est bon merci tous dans la carte siège à répétition honorable le bébé na vena ngakora qui tantine na pisi bamuti ba oyaye na bozi la bozo moi extrait ya nzembo ya faux déjà faux patron vous avez extrait ya nzembo ya faux patron ya kora qui tantine bien signé mo kaza parole ya komaka sali nyonso la carte nzembo wana vraiment sali tout baya ba betela mo to so moi live na pesi moto toujours na patron oya ngai na wobosa na jamais impossible Vicente Forti ya bien international v solo là na yo solo là bien mais envoie ma leader boss un peu somo de Sigoda Abraham Matimo le temple papa na dit Matimo na wobosa no jamais et metingila na kona ngai tout le monde a disposé tant na ya otala le maître de la presse maestro Okano je vous dis merci Seigneur Jésus-Christ azana bino abattre la botala toujours en plus vous s'abonner massivement na chaîne biso bon moko ya mboka ne makamudi je dis ba à tout le monde bisous ba chéri tout balela maestro bisous na bino Salut.
toujours toi na kati répétition ya le bébé tena moka ba chanteur na ye koka bandinga ngana santaka pena ke moyemba bi musana ya mikape ko beta lisole lumbe papa ne lumbe yepo uchenze moto cheka ba vocal to sali ba solo vocal to sali ba intervention ba solo vocal donc ngana sali intervention nga donc ndenge zalaka mes chansons ezana mutu mo ba l'idée na kati moi to bimisa ba secret zate donc ba secret ko bimaka do tango album e bimande ba comprendre nini o to sali na kati ya faux patron. Est-ce que vous savez ça va goûter bana poto bazala kaini voga na kati ya France alanda émission au parti moment en France va faire tourner la japonaise ba okape limu o mutu na nga tout la to lwachi na kati lumbe voilà wana pesa ka moi sire nyonso kaka pona yo patron bana nanga batelengana na balabala mafoto nanga bakoma bakuluna éducation ya bana nanga ebeba nyonso pona yo patron ya boyi. Ouais, c'est bon, merci. Nabige pote sepeli bamba linga mingi bo nabige tanke un artiste jamais kozanga ba papa sabo ba mbuti nabige kozaba ya yo ba sunga ka moins 500 moins 200 moins 2000 moins ni kotaka essayer na bien ba salutation ba comprendre que ya reconnaissance vers bango. Merci. Na pesika Junior Nzofé le 3 fois grand Mayas Bambo Tato na Paris. Na bosanité Jacques Mipai Motema ya mama Deline Monga. Na bosanité Bobby Kaungu Bwa Kambongo. Et puis maître Coco Kayudi Misam na bosanité les bâtonniers. Deux fois petit nomo kwa baninga yoyo tous ensemble to boseka elumbe bozelaka disque na bino kalate zoya. Le numéro ya contact nanga soko limozwanga plus 243 90 32 22 579 wana numéro nanga le plus 243 90 32 22 579 wana nde numéro o kozwanga ogope ce parti scénario moi conseil te koto keboye dona sans wana. Ouais, c'est bon, merci to kubaka na kati émission ya bino bolingami moko ya mboka nde makamba abonnez-vous massivement dans notre chaîne de moko ya mboka là vous avez cité toute l'information besoin na kati ya moko ya mboka. Seigneur Jésus-Christ on a assemblé la kabati la bina betalanga maestro Kano le maître de la presse congolaise. Je dis bye. mingi to landaka bomoko ya mboka na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de mutu ashi ko lega na ya donc site ya kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre